tozana nzambe tata Simon Kimbangu Diangani batata na bamama nzete ya bomoi ezali epai na biso tokangama na ye totosa ye nde tokobika na kombo ya tata mwana mpe molimo mosantu lelo tozali le 1er mars 2026 ezali première dimanche ya mois de mars ezali mpe le 1er bauti kote ya biso epa mama Selo Olga atei biso kitoko banda na psaume 15 et à 5 alekaki na Exode chapitre 20 verset 1 à 17 azwaki les 12 préceptes de l'église asukisaki Mateya nde na mokanda ya Jean chapitre 27 1 à 5 kaka na Jean wana azwaki na 28 verset 12 à 13 virgule tokendaki na 20 na 28e tolandi ye na bokebi nyonso na nzembo na bandaki kokanisa na yebisa ngekwa dimbu yango mpe mama dirigeant azalaki na l'inspiration ayembisi nzembo wana na nzembo dirigeant ayembi mondimi ya kombo conclusion deja Mateya nde ezalaki wana batata na bamama nzela oyo ya nzambe tolandi eza facilité soki ozosala mosala ya nzambe na facilité wana eza mosala ya nzambe te mosala tozosala ifo kaka babundisa biso ifo basoinisa biso ifo bayina biso papa Simon Kimbangu babundisi ye me balongaki ye te bamvona misato babundisi bango balongaki bango te lelo toza na papa Simon Kimbangu Diangani bazobundisa ye ntongo mini poko eske bazokoka ye refrain wana funa ye banzembo wana mardi papa yebisaki 9e coupe ya silwa nzambe ebimaki ezoloba nini bayini batelemi bazingi nkamba mpona kobundisa tata molimo mosantu kasi bayebaka babundisaka nzambe te soki bazobundisa tata nao na ndako yo mwana bakotika yo soki tata na biso alongi biso mpe tokosala nini tokolonga papa dangina bandaki koloba oyo akolonga eza nini buzoba na ye yango mona mama adevelope Mateya na ye akeke bakosukisa likambo moko kotosa makambo ya nzambe yango nde ezali wana koevite masumu yango nde nzambe alingaka balabala tata nzambe ezalaka muselo ye soki okuwa yo osali nini okufi jedeki mutayeba nzembo wana ntango nzembo wana bimaki to bande kodefile na esengo me maloba eza na nzembo wana eza piège eza wana tosala mosala ya nzambe na solo oyo asalaka mosala ya nzambe nzambe atikaka ye te oyo amipesa na makambo ya nzambe nzambe atikaka ye te ata babundisi yo ndenge nini nzambe akoya kolongisa yo toza na betape tozali kopase moko na moko ayebi momani naza na mokule moma me kokwesa kondima na te récitation moko boye na bosani yango lekolo elelela ke bana bato bazolela yo maloba ya sukali mpo bungisa elembo na yo keba na keba yo mpe keba bayebi kozala elembo tozali adirige yebaka mo elembo ata nasali yango eloko te me bakoyina ngai bakangelaka kanda bamisusu ko boyebani na bino te bakangelaka kanda mpo na nini elembo na yo ezali kongenga batela elembo na yo mwana tata Simon Kimbangu kobebisa yango te
basala kobongo ntango bato basala ngo baoyimilie yo nzambe nde kosala nini akotombola yo na miso ya banduna na yo eliki ezala epai tata nzambe ata nano nazwi mosala te nakozwa mosala ata no bandi kofuta ngai te bakofuta ngai ata no nabali te nakobala ata no naboti te nakobota ata no na voyage te nakovoyage me fuambanza alobaki pasi nazwa esila totonga nkamba yelusili eske yo ozali kotonga nkamba eske ngai nazali kotonga nkamba tala mayele malamu ya tata nzambe areparti badate awa tokuti na fete ya baétudia na bafinaliste le 4 janvier toyebe bavolontaire bauti le 12 février awa tozali koprépare bafinaliste bazali kose préparer le 17 mars baprotocole espèce batechnicien le 22 mars tokei ntango bazozonga bapie gauche balandi apres bapie gauche lingomba apres lingomba banganga nzambe le 12 avril apres banganga nzambe le 27 avril nyonso wana mayele ya tata nzambe mpo tabikisa biso likambo ezali ya kaba ndudu ezali ya yo ezali ya bana misato ezali ya yo oyo bato bazotonga boye fiki azosala boye jeteke azosala kontribue mpo ezali likambo ya tata molimo mosala ako bafitisaka bogere likambo me ezali ya lingomba ezaka ya fiki te ako bajeteki dirige bosalelanga boye awa dirige sombaki izili oyo ezosala kuna ese bana dirijaka te mosala kuna te bafitise bakozala batekite bakozala banoso bakozala no elingi obake likambo nyonso ya tata nzambe pesaka yango maboko obate wana taliaka bango te biso te likambo nyonso ya nzambe ezali ya biso tokweyisa kondima na biso te mpo na pasi tokweyisa kondima na biso te mpo bazoseka biso tokweyisa kondima na biso te mpo tozangi tata nzambe akotika biso te Eli azalaki na pasi na ntango ya kalama bakombo bazali koutilize yango te me nzambe apesaki ordre na kombo ayaka kotikela Eli nini biloko yo mpe tata nzambe akotilize kaka maniere nyonso mpo yo bikanga mpe na bika mateya batekisi tosimba mpe tobomba na komba tata mwana mpe molimo mosala